Vraiment, topesi Sila Bissalo raison. Donc, Sila Bissalo avait raison. Tant alobaki ke ba comédien baza na hypocrisie ya makasi. Topesi ye vraiment raison. Hypocrisie eza na monde ba comédien. Donc, ba comédien baza ba hypocrite. Baza vraiment ba hypocrite. Toza na likambo ya affaire Pakaloui na Papa Maswaku. Salut à tout le monde. Bonjour les amis de Ircel Botelo TV. Bonjour les Boté Love. Je vous salue tous. Esika bozali na pesi bino bambote na bino ba oyo bolingaka chaîne na biso tango okoti, s'il vous plaît, abonnez-vous massivement. Tango Olandi émission, s'abonner ou moi j'aime, moi commentaire moko ya bien pour na kusunga chaîne na biso nzambe akuzanga te ko pambola yo. Donc tango tali o cliquer ka place bakomi abonner ou s'abonner place wana o cliquer aller ou appuyer na cloche ya notification pour na o rater te ba émission oyo tokotia lisusu mbala ya sima. Toza na lisolo na biso affaire Pakaloui na Maswaku. Ba comédien na biso ya RDC o toyebi biso nyonso o ba sepelisaka biso na bimission ya kitoko na ba théâtre kitoko basalaka totiaka na bandako na biso tosekaka pona yango. Vraiment il faut kopona mwasi ya kobala. Il faut kopona mwasi nini ya kobala. Il faut kopona mwasi ya malamu. Donc pour dire que mwasi nyonso aza mwasi ya kobala te. Pourquoi nalobi mwasi nyonso aza mwasi ya kobala te bandeko? Nakotiela bino Pakaloui ye moko boyoka ndenge aza ko expliquer likambo oyo. Tomonaki biso nyonso papa na biso Maswaku abalaki autaki kobala e parrain na ye azwaki parrain na ye o azaki Pakaloui. Maswaku na Pakaloui bavandi mingi esika moko. Maswaku na Pakaloui donc bavandi bafuteli lupangu moko. Donc Pakaloui aza pire vie ya papa Maswaku. Donc nakolo bakutu pire vie te et comme lokola famille ba mesana. Donc Maswaku akoki kosala likambo te sans que atuna Pakaloui. Donc soko simbi Pakaloui ou simbi Maswaku, o simbi Maswaku, o simbi Pakaloui. Donc bazalaki vraiment ensemble avec amour. Donc bazalaki vraiment na bolingo makasi. Papa na biso Maswaku tango azwi mwasi po abala ake koluka Pakaloui comme parrain. Pakaloui a parrainé papa Maswaku na libala. Tomonaki ndenge lekaki na fête. En tout cas vraiment c'était magnifique. Ezaki kitoko makasi. Tomonaki ba image ndenge lekaki na fête to sepelaki. Après fête na bango Pakaloui azwaki Maswaku pendant 6 mois na ndako na ye. Donc abombaki couple na biso ya Maswaku pendant 6 mois na ndako na ye. Après cela ba rumeur eye kobima selon mwasi ya Maswaku ake koyebisa mobali na ye ke Pakaloui azokengela ye na douche. Ah biso basi pe muitu na biso esala te. Tozalaka pe ata na makanisi. Ata likambo ngo eza ya solo okoki komemela ngo na genre au mwasi ya Maswaku memelaki likambo wana te. En fait, tango bazaki bango na bango, tango ezaki ke papa Pakaloui azana mwasi na ye, Maswaku pardon, papa Maswaku azana célibataire bavandaki bien na lupango. Tango ekomi likamba basi mibale, yaki kokoma problème. Alors Pakaloui longwaki na lupango wana avant babala na yaki kolongwa na lupango wana avant papa Maswaku abala. Tango Maswaku abali, alende papa Maswaku akendaki kovanda pa ya Pakaloui pona dans 6 mois. Pakaloui abomba Maswaku 6 mois na ndako na ye. Yango parfois bolamu oyo tosalaka ebalukela biso kaka.
parfois bolamo toluka tosala ebalukelaka biso. Nayoki mawa paka Louis azoloba ngo avec douleur na motema. Donc oyoka paka Louis ndenge azo expliquer likambo oyo ozomona ke ozo sentir ke aza innocent. Basi bazaka na ba façon na bango kolobela. Muso amonaki ke bavandi mingi papa Louis ana posa zonga na aluka ndako na ye kende mobali na ye. Muso azomona ke mobali na ye azo comprendre ete aluki a créer kaka rubrique moko oyo ekoluki panza baninga. Eza bien te. Lobaki mingi biso nyonso tomonaki Sila Bisalu ayaki awa ayebisi biso alobi ke hypocrisie eza makasi na monde ya théâtre. Todutaki yango boye ko crucifier Sila awa bake na ekulusu to nini. Lobi bosali mission contre makambo Sila Bisalu alobaki. Mais ezalaki ya lukuta te, c'est vrai. Lelo maswa kuna paka Louis ba telema esika moko te. Lelo maswa kuna paka Louis eza guerre. Nani akoze yango mwasi. Moi je pense pas que papa na paka Louis ndenga zana akoki kokengela mwasa maswa kuna douche. Pour gagner quoi? Na ndaku na ye moko. Na ndaku azwana mwasi na ye na bana na ye. Ale mosa masoka ke sokola paka Louis yeka akengele na douche. Pourquoi? Pour gagner nini? Pour mosa masoka ndaza na nini? Basi misuba yaka na mabala kapono kabole sika baninga bavandaki. Akoke pe koluka soki réellement kezaki ya solo. Akoke koluka mobali na ye nanu te. Akoke pe kolobila paka Louis ka te oza papa. Oza parrain nango zo lokwa papa nanga, donc tu peux pas faire ça. Soit akoke nanu koke koluka nanu mwasi ya paka Louis. Ayebisi no mwasi ya paka Louis soki ekoma na munoko mobali ne mabete mais balingi ba traiter yango à l'amiable lingo ko sila ba traiter yango à l'amiable pe sili. Donc asali loko moko il fallait pas salango. Et lelo tomoni paka Louis na papa maswaku eza vraiment donc opesi mbwa boy. C'est pas bien. Bata théâtre bozana eni moko okozwa idée te. Bata théâtre boza mitema mabe. Bino na bino botiana raba poison. Bino na bino mitema mabe. Bino na bino bolingi komona na muninga avancé te. Bino na bino bolingi komona batu mibale baza tugeda te. Lelo likambo ekweli paka Louis eza kobebisa réputation ya mutu. Eza kobebisa libala muninga. Combien d'années paka Louis asali na mariage na ye? Mwana liboso o paka Louis parrainé eza maswaku te. Mwasi ya maswaku pe ana nzota or te. Oke sengela ki paka Louis kekengela. Mwasi mabe. Mwasi mabe. Olukika okabola deux frères. O bazalaki na bolingo. Deux frères. O bakomaki famille. Oluki okabola. Likolo nango ozwani. Carrément nga na lobi yango eza lukuta pona landi paka Louis très bien. Nayoki pasi na motema.
natiela bino pakalowi bolanda ye après toyoka pakalowi ndenge alobi avec douleur bandeko boyoka pasi pourquoi biso basi tolingaka kobongisa te biso basi tolingaka tobebisa yo okuti bato na union na bango ntango yo ye libala okuti bato peut-être mpo babala yo mpe pakalowi acontribue na baconseil na ye mpo maswako aya kobala yo me ntango yo ye oluki okabola bango ete oyoki su balobi likambo oyo mpena soki epeli lisu moto bato moto apelisi yango moto eza su paster na bango donc pakalowi na mwasi na ye na maswaku na mwasi te basambelaka eglize moko donc mwasi maswaku amemaki likambo oyo na eglize le paster apelisi moto le paster ya 21e siècle est-ce que mosala nzambe azalaka mpo apanza to mosala nzambe azalaka mpo asangisa lelo bato bakoma oboya kokeba eglize mpona bacomportement bapaster bato bakoma malamu atia kaka mateya moko boye na tv ata yebi ne paster wana te malamu alanda na ye kaka prédication na tv asisi asambeli na ye c'est fini mpona comportement ya bapaster mitema mabe bapaster alelo baosangisa te yango mona bato mosusu azobondela azwaka 10 na ye azoki ekopesaka pa paster ma vi na ye ezochange te mpo azolonda na mabanga abondela azwi priere na ye alinga semango na 10 ma vi na ye ezochange te mpo priere wana azosala azolonda yango likolo ya mabanga azoseme likolo ya mabanga mpo ani paster motema mabe paster akoki mpe kobenga tous les deux couples asoli na bango apesi bango conseil pour ke likambo esila mama paster mpe na place na ye apanzi mpe sango na ndenge na ye bamama paster ya lobilobi bamama paster oyo bobengama te ce malheureux toyoka nanu pakalowi ndenge azoloba toyoka eza pasi mingi bandeko eza vraiment pasi mingi esalinga pasi makasi basi ya lelo mawa. N'est-ce pas, tu étais le parrain, soit mariage ou quelque chose de comme ça de Maswaku? Oui. Mais c'est une histoire passée derrière moi. Je ne suis plus. J'ai pris mes distances. Parrain, ok, moi si. Natiki donc. Un jeune frère que j'ai aidé. Je l'ai hébergé chez moi pendant 6 à 7 mois. Mais qui m'a accusé faussement. Et la moi dans la douche. Pendant qu'il logeait chez moi. J'étais humilié. Au vu de mon enfant. Qui demandait doit-être quelqu'un, c'est comment? Je ne vais pas normalement affecté, hein, n'a pas invité Nanga quand bon, là, moi bien te non, ça moi affecté, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, moi je peux aller dans un tournage comme ça, na meli masa ngato na meli sucré na ngana déplacer na tika pour les. Je ne pas. Il y a ce problème que vous avez avec Maswaku? Je sais pas, peut-être. On a dit ça, ok. Les amabé. Même à ton niveau, ça la moutoubolamu. Non, nzambe, il faut ça les beaux. Si je suis coupable, ce que je n'aime pas, c'est d'avoir été accusé faussement dans les Kamouna Salate. Ça fait très mal. Hein? À un certain moment, je me suis dit, tout ce qu'il attend, dans les meilleur arbitre.
ado ilio osala erreur te mpona osala so bolamu te. Saïssa amemi yo ngulu ne na poto. Ouais. Et après change ngulu makasi. Il était étonné na ça dernièrement. Et ça, tu ne sais pas la phrase que ta maman m'a dit un jour. Na ye kozwa ketch nange pasai. C'est leur maman qui me dira, papa, ce qui fait toi vu ketch na ota kozwa na. Pourquoi imaginer que tu es pour l'anniversaire à Saïsa? Mais pour toi, tu es dans soit te ma pango. Tu es dans souffra. Moi, pour la première fois de venir en Europe, c'est lui qui a sorti les visas pour moi. Tu sais, j'ai dépensé combien? 0. Dans ma cambo théâtre, oyo, il fallait tout dans un rivière, moko la Saïsa. C'est-à-dire qu'il voit toujours des choses en grand. Tala, au Sakana Kinshasa, wana que vous avez le côté, mais la prochaine, mais tu fais voir à tout le monde que ce balogi $100 000, vous n'aurez pas. C'est installé à King. L'AFDEL débarque avec Kadiumbo. Oui. Comment? Il est venu avec l'AFDEL. Donc, comédien, il y a présidence. Mais il était aussi politicien. Et là, quand tu es belé, il ignoraki. bandeko na nga bolandi video audio na tieli bino ndenge pakalo azo expliquer na pasi na motema muto vraiment ayebi kosala ba analyse muto ayebi ko analyser likambo aomona ke pakalo aza innocent. Bon, je ne sais pas, mais na ndenge pakalo azo expliquer likambo oyo bomona ke pakalo aza innocent. Ayebi likambo te. Bomona ke pakalo ayebi likambo te. Na ndenge monde Android ekoma soki likambo o enregistré. Yepe mwasa akoka pe ko piéger pakalo so moni ke muto oyo kengelo na douche muto kengelo na douche akoka pe ko piéger ye akoka pe ko filmer ye. Komba alobi ke opakalo alingaka ye banda kala ye nda alingaka te tia kome na niveau kengela ye pona ba preuve ezala akoka pe ko bando so ndeka pakalo alingaka ye tina ba SMS fallait ba preuve ezala na monde Android yo akoka pe ko ebisa mobile na ye ale basali pe pakalo je to moni pe ke basali je ba publier ke pakalo azo linge na ba preuve wapi ba preuve ezate. Internet comment otambola na ba preuve tango moni mutu azolinga yela biso biloko ezolakisa kie eza ya solo yela biso ba preuve yango ke likambo eza ya solo ba preuve eza te. Pourquoi koluka kosalir kaka réputation ya pakalo aza mwasi mabe mwasa maswako na komona kaka bwene elateli na ye azalaka nango pardon na préféré princesse ya solo na komona kaka mwasa maswako pena bwe na préféré ye te mwasi kitoko ana ta ya bien mais na komona kaka bwe comportement nenga pa na préféré yango te. Donc osali mabe papa maswako soko lingo démentir likambo oyaka na internet oya ko expliquer biso ezaki nini bandaki ndenge nini po bokoma tina niveau ko salir réputation parrain na bino pakalo yango kala wana alinga mwasi yango te. Pourquoi na basi kitoko ebele pakalo wa omona te ayo lingaka mwasi ya mwana ne o parrain ti ekoma tina niveau wana te likona wake kokengele na douche maswako po mwasi no apembe toni mais après tout mwasi pakalo pa kitoko mwasi pakalo wa kitoko makasi vraiment bandeko na biso mibali ya théâtre
botala pe basi ya kobala mwasi oyo akoyata kabolo na famille na yo po bokoma lokola ba famille bokoma lokola te me bokoma famille po bozo passer temps mingi na bata théâtre ke na ba famille na bino bo passa temps mingi na musala tango ke musala lundi ti samedi parfois kutu lundi ti dimanche do okutana kana même batu do bo passer en temps ensemble mingi ke na ba famille na bino biologique donc bokoma de famille kolinga tokutana mwasi okoya kokaboloka na famille po mosa pakalowi ayende kokabu e mwasi ya maswaku ayende kokabula pakalowi na maswaku peut-être nde bazaki na ba problème ndako bavandaki na papa pakalowi tanto alembaki na ye alembi na ya moni ke fa luka ka kosa kaka rubrique mo pa mobile na ye pour que mobile na ye asilika balongwa wana les femmes so amone ke ndinga balia biso basi tolingi pe ka monde android dango amone ke ndinga bali faza na ndako na ya banusa ba snap akota ba TikTok swazo mona kazano pa mutu pendant 6 mois alembaki alukia kosa ka likambo po balongwa wana vraiment isa passe bana basi tozaka na comportement malamu na yebisaka bino lelo tolobi te boko pesa sila bisalu raison vous aba hypocrite lelo tozongisi raison na sila bisalu abonnez-vous commentez likez partagez bandeko nanga yo ozwi chance okota kotala nga o disposer tana yo pona kotala nga nzamba pambola yo. Merci pour notre soutien na yo na kati ya chaîne na biso. Ko zappe publicité te tala ta commentaire tia j'aime Xil beauté lo na bino alela bino fort. Mes beauté love, je vous aime beaucoup. Vraiment papa maswaku moi si na yo abeti faux. Donc abeti libanda asali loko fallait pas sala. Mais tozo luka yo papa maswaku to ana posta non internet oya ko expliquer biso likambwana po tozo yoka okomi koloba lukuta yaka ko expliquer biso peut-être comprendre déjà que moi sinon kosa ki likamoko boy yaka une explication eza malamuti eza vraiment mabe. Mes amours, je vous aime beaucoup hein. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Tokutani. Bisous, bisous. Bye. Ladies and gentlemen, for the very first time, le Prince Mounier de Production organise une soirée de louange élevant Jésus avec le frère Henri Papa à ne pas manquer. Tozakuna le 12 août, organisation moyenne et un concert louange, célébration avec Henri Papa Boulaja. Il y a Prince Production, le 12 août, on a appelé la louange adoration. Aïe aïe aïe, une soirée de louange et d'adoration pour notre Dieu. Vendredi le 12 août 2022 avec le groupe Gospel International. Oh yes, International Gospel Music will be around. Terrain Mapela, quartier 5 dans le Tchango de Zawapi. Bilenge lokolanga boya le jour wana to célébrer nzambe na Gospel International. Le frère Prince Mounene présente élevant Jésus au terrain de Mapela ici à Massina. Ubengi bino boya ebele bana Mapela, bana ya Massina kingasani, bana ya Mikondo. Esika nyonso za ubengi bino awa na terrain ya Mapela. Boya to sanjo la nzambe. Venez nombreux, c'est vendredi 12 août 2022 à partir de 14h. Pour l'amour, orchestre Massina, orchestre international.
is an event not to be missed. Venez très nombreux. Invitez le frère Pamouké sera là. Oui, nous aurons encore l'invité évangéliste Meshach. Nous avons encore le frère Jonathan Moukouba. Venez très nombreux ensemble avec le PV Bonnard, le Prince Mundele Protection. Do not miss this.